Il faut qu'on corrige Batou. Maniké tango kobima maniké obino. Yango na pesa tu na fingite. Bon on est comme sou wasali bien na kanise neni. Tango maniké kobima, azala maniké obino boyebité. Vous comprenez? A cause neti muto auti kozwa baptême. Tango kobima, azala mosantu. Sikoyo apparemment Cindy la sortie médiatique nae au commis vraiment ana. Abaki mamwana touyer histoire la ngoyete qui paraît mais oh vraiment et piqué maka César nenge maniké alobaye que fallait les cas. Na lobi bien akoka ko pesa justification te. Po fallait za ke côté za mutu. Yebisanga lelo soki Cindy azuize mi aboti mwana maniké akokena nini? Tango bando finga Karine Mokonzi abota raté sacrifier bana depuis Karine abota tindele combien? Et bon on maniké ça ndenge mona Karine. Bino pe bolingi ba polémique ezanga mutu na makolo. Tozu ka photo Karine to tindeli Samuel Eto'o. Tozu ya maniké to tindeli Samuel Eto'o. Poko za nambali neti kofi eza pasi hein. Voilà. Lelo moni kuna fini côté oyo. Lelo apesi bisou. Lelo kuna encourager na ndenge sima. Zela kuto si sa maloba te faire aleki bango. Poto yebika mutu moko azaka na ba disque d'or ezaka fali. Papa tondi sango apesa ta publicité moko te metondi. Siko mambo rotonda. Est-ce que faire rigolo la pena pe ba golo ba ebele ba. Siko comparer pape na musicien. Papa église catholique bango nyoso ba yaki ba politicien to mona fayulu ko mona fayulu te. Azaki kunat. Ba Moïse Katumbi banani bango nyoso. Sikoyo. O comparer pape na musicien. Akolo babo et faire à coton dit ça. C'est long, ça n'engage que moi. Faire à coton dit ça. Je m'explique. Voilà. Il y a que faire, il y a que fali, il y a que faire. Vous comprenez? Ce qu'il fallait à ton dit ça qui. Ton lobaka adversaire a fallu les affaires. Adversaire a fait les affaires. Moutoua les kanakatika tu en a terzate. Ils a bangomi balé. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayelibino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisibinona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Bonjour et bonsoir, ça dépend, il y a un au Borota Labisso. Bienvenue chez les rendez-vous.
une très belle émission d'information et de divertissement. Ndega pe boyebi awa toyara vraiment beaucoup plus sur tout le monde pena actualité pena eza pe circuler sur les réseaux sociaux. Voilà, biso ba songi il y a internet, ba chroniqueur, ba journaliste, ba analyste le lot pena donc comment ba songi. Voilà, cadre gars ya ba analyse en par rapport de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Yangona toujours vraiment les canesi ya malamu les soso ya koya ko servir bino comme d'habitude d'être mais ça n'a toujours ko servir bino na concert ngai. Elle s'appelle bel et bien Joël la Cléopâtre. Alors ndenge peka ka bino moko boyebi ba abonné na ngai ba abonné ya sur la vérité ba fan Esdra Malela na vraiment beaucoup plus kotika invité Moropé à se présenter pour plus de précisions. Voilà, nous sommes en Afrique du Sud précisément dans la ville de Johannesburg. Sur la vérité, ils sont à Johannesburg. Aux pasteurs, aux joueurs, aux catcheurs, aux boxeurs, aux analystes, aux musiciens, aux les bienvenus. Contactez Bisso. Le numéro où est affiché, c'est le bas écran na yoana. Sauf aux alibakota sur le téléphone, aux alibakota sur l'ordinateur. Vraiment un grand merci na bino tout pour Bopé Sarabiso. Confiance. Continuez toujours de vous abonner. La chaîne Nabiso Solo La Vérité Télévision chez Miguel Niema. Voilà, j'ai dit déjà un grand merci à mon papa Toubi Malela. Papa Toubi Malela. Je vois directement papa Gabi Malela, boss live à Londres, Bazara DT. Je dis un grand merci à Vangeli Manangi, l'inébranlable. Vangeli Manangi, l'inébranlable, Père Alec. Papa Jacques Médaille. Je dis bonjour à mon invité Joël la Cléopâtre. Bonne santé. Bonjour Malela, santé normale. Merci na moni lisusu na sepeli. Bonjour na ba nyonso oyo bazolanda Joël la Cléopâtre. Na ba fan nyonso ya Joël TV. Voilà. Na linga bino mingi. Bonjour na mon sponsor balobi colonel Anatole Pembe na province ya Lualaba. Bonjour lisusu na colonel Edi Mwamba et na profité lisusu na pesa na souhaité grand fan abiso joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Jacques Chamba. Les deux hommes colonnaires tout souhaité ba anniversaire Jacques Chamba vient abiso. Joyeux anniversaire. Voilà. Joël la Cléopâtre, sentez-vous à l'aise hein? Malgré c'est votre première fois, mais soyez la bienvenue hein? Ouais. Chez les rendez-vous avec Esdra Malela. Toujours. Voilà. Vraiment. La première fois, il y a Royambayo, na batu o baroza vraiment les baku. Il y a Royebayo, il y a Rotalayo, na Sola Vérité Télévision chez Esdra Malela na les rendez-vous. S'il faut se présenter, na linga vraiment moi trop, on doit se présenter yemoko. Et puis moi modou morobo na batu tout o balinga rayo to entamé na biso to l'émission Voilà, je suis Joël la Cléopâtre, je suis chroniqueuse, chaîne Nanga Isa Joël TV. Je suis aussi en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Et puis, batunyo so balinganga, bato baolandanga pour la première fois na bino, bo s'abonner pe na Joël TV, numéro nanga et à côté angwana, na opesa numéro nanga. Na batunyo so balinganga, nga pe na linga bino, voilà. Merci beaucoup, Joël la Cléopâtre. Ndeka to beta masoa ba musique ango. Na moment o pe na musique na biso ya mboka ya Congo. Na bana tout o babima na wenge musique à maison mère nani aosa la fierté makasi na moment o ce qui makasi c'est comme si habité nani aosa la fierté kota la vérité watanabe faire rigolo la pe photo chaka na lignema wana poe pa uta na maison mère. Mais il faut préciser génération nini parce que faire rigolo la génération kana ba o babimia na sikate mais faire rigolo la MBP na vérité a MBP na ba ba misusu pe auto yebi bon na bana tout o babimi na wenge musique à maison mère pas vena biso weranson lelo o nani asala fierté makasi bon bona yo pourquoi bandi mbala moko ke faire rigolo photo channel ni parce que faire rigolo imana ba fabricaste yo pona génération nini pona pesa makasi te génération nyonso ba génération tout on ba JDT ya ba lebo ya ba vena biso ajani ya ba vena biso ba soki na génération na bango na aussi na ozela kuto aussi sa maloba te faire aleki bango na génération ya bato otangi ba babindombe faire aleki bango na yebite ke faire aleki bango na nya yebite ke faire aleki bango
siko so to na régénération oyo héritier muto leki bango bango nyonso tout ba Fabregas et bongo yo ko comparer Fabregas na héritier ba Robino Mundibu siko tango lo ba koleka wana par rapport ya quoi héritier leki bango na makambo nyonso aza na succès aza au top banzembo na ya kitoko ebeta maka partout héritier aleki bango moko place baza bayebi tanga mususu mais Fabregas déjà avant héritier abandonnant une carrière solo Fabregas abetala biso ba album loka ba amour et ratate biso tout toyoka ba poison na ba antidote ti lelo obo ya betaka ba bloko ekangaka tango yo lo ba héritier aleki moi ba fan pe ya Fabregas va se pelate ngana fingi Fabregas te pourtant na linga pe banzembo na ye mais tozolo ba makambo eza clair na bato ba landa biso baza bazobati bato ba landa biso pe na baza ka bazobati il faut to makambo eza vérité po nako ya na lobiki na génération na bango nyonso Fabregas aleki pourquoi kangami kana kombo Fabregas babi makuna ebele ba miel ba nani ba cappuccino banani siko Fabregas ayemba bien na boité pona ba fana yeso lobiki ba osilika na fingi Fabregas te. Voilà. Tout le makambo est clair. Il faut mettre le point sur les i. Ya héritier de mutoleki bango. Mais tout le monde a Fabregas tout ça comme moi na Fabregas pour le loba balobara pour tout le monde a concurrence ces ala qui liboso ndeka na loba lelo obu na émission il a rappelé moi trop concurrence ces ala qui ferré fali. Mais na kati na bon balane comme pena pe que fali héritier fali mais les gens disent que avant héritier a comme un niveau wana ya la concurrent ya fali il faut aller ka Fabregas mais le loyo na yo ki yo lobby héritier aller ka Fabregas doit ba disque d'or double disque d'or robo sanate est-ce que ça est solo héritier na le lo azuité est-ce que ça est solo poto yebi ka mutu moko azaka na ba disque na disque d'or ezaka fali ya bango ne yeba na kate ke betango na internet o muna bango mutu to reconnaître na disque d'or na Congo ezaka fali. Le reste c'est l'inzanza. Mais Fabregas a fait ba salement presque belé au héritier na zela na nuzela. Na bato ba olanda biso ba obalanda biso bazaka bazobati. Voilà. To cheka Fabregas pena. Azui 2 disques d'or. Hein? Oh, que ça fait banzembo. Zela na nu malembe. Aleki na Bill Clinton. Même nam na chance na eka. Aleki wata. Azui ngo wapi? Boyo mona te ba ya na 2 disques d'or ya Fabregas banini. Muto apesa ye il faut to yeba so yazaka noko na ye ou pas. Mais apparemment vous êtes trop contre Fabregas. Na sa contre te na lobi bien na linga banzembo na parce que biso so yebi ke disque d'or na za lokuta. To yebi ke za lokuta. Nani yebi te ke za lokuta. Mais miel de son pe tout le monde a ça la fierté bana. Et bongo miel de son pe ko chena makambo. Tika na no si sanga pardon. Olingolo bani miel de son héritier bien na Fabregas. Na Fabregas aliki miel. Na batu nyonso ba makuna muto oyo aza pena succès boye na tongo eza miel. Ah, mais miel de son ayaki a beta pe sal o héritier beta te tonda pe. Siko tango Fabregas aoya arobeta ti libanda. Héritier aye a signé pe aleki bango. Nani? Ngana okotela mutu te tozo sala analyse olobaki bieza analyse. Na biboya. Tango za ko ignorer miel de son. Miel de son ya pe en Afrique du Sud na ba musicien. Na ignorer yete musala na yende ezo pe fa akenda pe na ba 20 son ne ba beti to mona ka pe akenda mo bangola mo banini tout et tout. Siko ko ke Angola ndeni na kenda japo to ba musicien abeta te na pe kuna. Apparemment yo Angola eza lokola oza fan héritier. Naza fana mutu te. Tozo sala analyse. Naza fana mutu te. Voilà, ba Robin on dit peut voir ça na ba fierté quand même. Robin yo bundande siko na ba miel. Na ngana lobi bien na boya ki Fabregas ki azan ndenge moko na héritier te. Héritier leki. Mais siko Fabregas aleki na Robin na miel kutu yende azal mwana suka na bango. Ah, bo ba les bogar kas. Ah, ba boana te. Ah, bango succès boya bango na tongo. Yebisanga nzembo ibolote mibale. Na pesa oka téléphone yemba yango pena. Bazo bongisa ka beauté. Mais musala ba bongisa ngote poto yeba nzembo na bango te. Ba bima kuna bango pena. Ba yokana te. Ba émission ezala pona ko diminuer bango te. Faut ba bosser nde makasi poto yoka bango. Po ndenge wata zo matisa musala. Fabregas zo matisa. Déplique zo matisa. Ozomona déplique pe ça va. Oh. Pomba de nuance. O mona te. A travailler.
Depuis faut tchar bango pena ba bina filé, ba Ibrator, ba nenga ba succès moroto depuis ka l'équipe bango. Ba bina filé ba Ibrator. Ko tcha bango na ndeni. Par rapport à ba succès ka site. Pourquoi y depuis ko tcha ndela ba na ba Fabregas okiti si kuna poani. Okiti kuna poani. C'est juste une question. Olobi eza analyse ngana okoti la mutu te na olobaka bato ba travailler bien. Parce que na liara mbongo mutu te to yebani pe na bango te. Eza analyse to solo la. Depuis qu'elle travaille. Ah yes, avec qui miel. Temesco quand tu as bien affilé, bazama ba succès n'engo na banane. Depuis que bien affilé, ba Ibrator. Bazaka ba mission, te ba bien affilé au moins. Yeah. Bien affilé pas bête na kinya. Na boite. Na lo bien au moins. Yes quoi d'accord quoi wera. Siko. Koko nini pe ya Kofi to ya papa Wemba to ya wazi. Malelo lingo kotanga na terrain ya polémique. Non, to solo là. Hein? Koko nini pe ya Kofi oyo yebi pas ça la fierté. À part tokolo ba petit Fali, tokolo ba pe Kabuya nani sus oyo yebi. Oh, petit Fali pe bo kontanga. Haute pas nani. Oh, ba ye aza muta Fali. Yes a fan. Non, aza fan. Ayembe pas Fali te. Mais ba commissaire Koko ya Kofi. Non. Aza fan a imité Fali. Voilà. Yango comme ko yemba bosa la ka erreur on a été tika na vanda bien pour na pesa makambo. Petit Fali aza musicien te ke a yemba pas Fali non. Alela de Fali a comme petit Fali. Yes. Alors to compara ka ina batute po ana na makambo te. Ya. Kofi Olomide Koko nini vraiment oyo yebi ya Kofi o ça la fierté. Pour mamba ba Koko on peut utoloba maman trop a pe bani. S'il faut dire la vérité, Kofi a cause na Koko mon côté. Ana ba Koko ebele. Bato bazo yembe pas Fali. Ba Koko Kofi parce que Fali a outé pas Kofi. Bato ba yembe pas Ferré. Ba Koko Kofi. Ya Kofi. Bato bazo yembe pas Ferré. Baza ba Koko ya Kofi. Ferré a outé pe et pas Kofi. Mais baza ba Koko na ye parce que bota Ferré. Tolo ba bongo. Bato bazo yembe pas ya Ferré ba musicien. Te papa moboko liga ya Ferré ya 2 mois. Quand ndinyo wana achaki pe zolo na orchestre wana. Baba Koko na ye. Na ba baze pas Fali baba Koko na ye. Soki bozo tuna makambo ba Koko. C'est que il faut ka muto akobima pas Fali, nde akomi Koko ya Kofi non. Baza kuna baba Koko. Nesko boluka ba Koko ndeni. Bilongi ya kakito. Ça dit ba open que non azak de sima ya Kofi ya Fali te. Ana sima pe ya faire répéter ndingo lobi wana. Asa pe fierté ya ndule. Na ndenge na ye moko ke auta peta mususu pas Soleil, auta mususu pas Gibson, auta mususu pas Fali. Moma pe ko yeba ko bima. Tant bobi mate bana na makasi ya kovanda orchestre. Ezate ke non kara mutu so asi abimi nde akomi Koko na ye. Tant baza kuna baza ka ba Koko. Tant papa boti mwana kepa na ye. Ye pe aboti. Wana Koko na ete. Il faut ka tanga uza na ndaku na ende akomi Koko. Non? Aza ka na ndako parent na ye, aza na Koko na ye quelque part. Bongo te. Voilà, un grand merci Nabino tout abonné au Bolingara Biso Bolanda Biso, un grand merci et surtout à Belmingole Beni avec un grand cœur. Yebena azalara bien, azara pena kitoko Belmingole azalara vraso lara bien, sans oublier Gladys Mazuela. C'est-à-dire vous remarquez son abeti pena moi Belmingole na ya rappelé Gladys Mazuela pour ba uma penande timo ba li passa ya fake c'est-à-dire ba faux ma passa quoi ba faux jumelle ba rapena moi trop bango de Gladys Mazuela ba big salutation na eux yangwana un grand merci aussi à Glody Zamadjoubek depuis Paris, big up à toi. Voilà, j'aurai la Cléopâtre to continue biso yo to développer na biso ndeka na lobaki na émission nga si avant to comme le 24 juin 2023 oyo na robandaka toujours ko salaga promotion ya Ferrego là par rapport ya stade de martyr ndenge annonça ki stade de martyr o bato tout bazela événement ya munene donc mutu presque tout hors les émission si avant to comme le 24 juin azape na droit ya pesa avina e yango occasion na kutena yo pe Joël la Cléopâtre na tunio pe question o tango o recevoir ki na liboso message joana kota la vidéo a fait tango annonça ki stade de martyr le 24 juin yo et ça là qui premièrement ndengeni bon et ça là ngai lo côté aza musicien neti ba musicien nyonso et ça là ngai lo côté aza musicien neti ba nyonso tozela ka to mona musique ebeta makitoko batu ba sepela
ya batu ezaka maloba to yo ka ba comparer ba sala ba sani donc c'est ça. Mais ezala batu o pe ba loba ke non faire rigola akoloba na yepe mais au monde peut réaliser ne peut ngopete abeti na yepete na yo kango pa maniki alobi faire ko changer date toi on doit changer date c'est pas eza mabete akoki ko changer date ce qui a moni peut-être que azana na mesure ti akoki ko changer pe date à se préparer bien pe akoya ko bête tout comme pe akoki ko annuler yango ça n'engage que bango mais pourquoi ka faut annuler ya ba ba po ye aza ouais mais il faut tout na siko ba gauloise na ba gaulois luka bango siko tout na bango ngana to ça l'analyse ngana lobby par rapport au bino bo loba ke non ako changer date ou bien ako annuler yango muto asi apesi date siko aya ko annuler yango dû à quoi. Mais kasi ndenge pe autaki poto aya ki après prison annoncé ki pe date annoncé ki pe stade de mature et pe avec un temps annuler na yengo pe banini yo ba pe wana ezaki bato baloba qu'est-ce que yemo ka loba ki annonçaki boyoka ki yango oyo nde na yo ki loba ki le 24 juin voilà na munoko na nga mo wana liboso na landaki yango te ya mais siko etonda po mambo ko tonda nde siko muteza wana pour papa pesi sou pe devoir mo wana ba warrior to monde ba warrior ba ke bato fo batondi sango na Congo fu za fali na papa tondi sango apesa ta publicité moko te metondi siko mambo ko tonda est-ce que fait rigola pena pe ba golo ba ebele ba siko comparer pape na musicien papa église catholique bango nyoso ba yaki ba politicien to mona fayulu ko mona fayulu te azaki kunat ba Moïse Katumbi banani bango nyoso siko yo ou comparer pape na musicien est-ce que na lobi ke ko beta musique il faut ka kotondisa nanya lobi bongo so ka kotondisa so ka kotondisa te nanga na to yebite to zela ka to mona jour ango biso to za ba panzi sango so ke tondi te so musique beta mite to za ka na mot à dire mais siko eza que eza kotonda par rapport à quoi pour et comme le quoi défi fallait beta ça 20 000 to moni héritier watana be pas atindi kango atindi ki déjà te atteindre qu'il pénètre pour betaka 65 000 bambula nde to comprendre qui ça lève vraiment que batu ba peine belé tesco yango na bi défi wana ti rotondi sa po yo tuni nini vraiment et là ça ka que mi c'est soit que beta fois tondi ça parce que stade de martyrs et logo oyo ba pouvoir la popularité na bango. Franchement, avant d'en répondre, on a pesi mbote na vie nanga Christian B le patrimoine national à Olanda biso. Alinga te yo kanga ba polémique, alo ba leki yo ko zana ba polémique te. DJ Frank à Olanda biso olinga te babilo ko tu nanga neza babilo ba polémique. Ceux qui na lobi na répondre. Mais là tu normal. Non, to ke ni bo excuser nga moi ko su Na ko lo babou faire à kotondi ça. Selon ça n'engage que moi. Faire à kotondi ça. Je m'explique. Voilà. Il y a que faire, il y a que fali, il y a que faire. Vous comprenez? Ce qu'il fallait à ton disaki, ton lobaka adversaire a fallu les affaires. Adversaire a faire les affaires. Moutoua les kanakatika tu en a terzati. Ils a bangomi balé. Vous comprenez? Moutoua les kanakatika tu te. Na lobi kaka. Wana, ce qui wata za cause na simaza na katika ti. Ah ok voilà. Yes. Ce qu'il fallait à ton disaki. J'ai bien dit ça n'engage que moi. Nana mona faire à kotondi sa yango. Selon nganga na mona faire à kotondi sa stade wana. Faire un mission abimi lelo te. Aza petit falite. Comprendre? Faire aza robino te. Faire aza faire aza le padre. Voilà. Na lobi bien nga naza ni goloise te. Naza ni soki nani te. Na eko sala nanga analyse. Na lobi o eza clair. Na côté li mututi mais faire boza la sur bokanga maloba nanga lelo boyo kwa ki faire a kutondisa bomona. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci na ba Gaulois tout au Bolandaka biso. Un grand merci na ba Warrior tout au Bolingara biso. Un grand merci na ba Spiritas bino tout. To moni pe déjà nzembo ya na biso Kofi Olomide au pur en featuring na waze kwa ebimi pe déjà clip ko golo bani pona ngo avant to leka na biso. Est-ce que clip on est pena na power? Ezala pena na gaz? Nzembo wana. Eza na gaz te po makambu na eza ya se. Makambu wana. Ya Kofi na Cindy na Lia tout ça là. Et si elle est nano album o ebimaki. Mais to koma na biso wana. Yo nzembo ngo yo kyango déjà. Non, qui mwandambu. Extrait lobby. Je n'avais pas eu le temps parce que oyebi nazana matanga lobby za 40 jours donc nazaki un peu stressé nazaki na temps ba réseaux sociaux.
Donc c'est ça. Voilà. Par rapport à l'actualité, Maramozo les gars, na internet. Tout le monde le lo boy maniqué aza arrêté par rapport à propos na o alobaki arrestation ya maniqué yona nous personnellement au talakango et le belaki yo nini. Et le belaki nga elo côté au contraire na sepelaki. Ah bakangi ninga na moi ça sepelande. Oui, makambo moninga na nga moi c'est ça te. Vous comprenez? Bamaniki baza ba yaya baza ba aîné o biso tokoki kolanda baza la exemplaire. Mais musala ya yaya ya aîné o biso tokolanda ezalaka ko finga. Moi depuis que j'ai connu Maniké na yeba ekara na ya intel toké. Maniké azana mutute, aza caméléon changeaka tongo azana bleu, pourquoi aza bongo. Parlons ngolo bani. Abalukela mutu nyonso tomona Maniké afinga Karine mokonza ko bota kati ala ta silicone. Lelo Karine ana mwana, lelo Karine abota. Il y a un temps banda ko côté la Karine lingaki nete se racheter. Après eko balukela e. Ba bongisa kina njora, ba yambani ba kosi kolela, lelo ba bebani. Ba fali na komisaka abebana na bango. Azaka lelo fingi, lelo azongi boy. Voilà. Lelo sali boy siko mutu abongo. To vanda petolo bela makamna e, so gaza na prison. Eza mabete yake ko kufate eza ka punition ba nyonga na nuke pourtant kozonga isusu makambo o tentente ya mama na yo te mais oza contre Maniké na contre na ete na lobi yo eza ba ya to kolanda parce que par contre nga na sepelaka na façon de parler na yi mais ba biloko wana tu vois on peut tout faire mais vie ya mutu eza sacré voilà vous comprenez tokoki kozala po bato ba olanda biso to lobaka ba n'importe quoi ti tokoki ko beba na likolo makambo finga na pena ba vie privée yebisanga lelo soki sindi azuize mi aboti mwana Maniké akokena nini tango bando finga Karine mokonza abota kati sacrifier bana depuis Karine abota tindele combien Gino Media na réalisation voilà bambote belé continue na yo atindela Karine combien depuis Karine abota atindele yo côté siko tango ofinga sindi abota kati ya sacrifier mabota tout ça là azalaki soki sindi aboti lelo akokena combien ko contribuer mais siko apparemment sindi na sortie médiatique na ye okomi vraiment ana abaki mwana tuye histoire la ngoyete qui paraît mais vraiment piqué makasi ezaka ndenge Maniké aloba que fallait l'écart. Mais oui, il faut être et ça là est passé parce que eloko lokuta iswaka netinga eloko lokuta iswaka alors ezana babilo mususu bakolo beza lokuta et ko soit yote otali yango banaliser otali pena kino par exemple netinga ne nazabo balobi non je la mana abedashu oh na l'équipe na télévision na se justifier jamais c'est comme si na kiti sa abedashu na se na ko se justifier te na vanda nango batu ba tiango na mutu kande bo kabelanga prêtre bo kabelanga wana na ko pesa bino justification te donc par là opesi sindi moi faute ndenge yaki ko défendre na koma wana OK on comprend yango na loba il fallait se justifier mais ko se justifier na et ça n'était kiti sinde fali kiti fali ndé bon il fallait André amoni fallait André Robinho omoni na place nanga na ko leka teke na Robinho ko leka na sindi ba moi c'est na loba na niveau fallait mutu ya niveau to baloba ki bongo bakwa ko benda Maniké ko régler na ndenge ya compte mais ko leka te ko se défendre netinga so balobi lelo mala fallait boy na koloba nini na ko se justifier te adopona yo fallait na eboga na eza makambo boga te aza star que non il fallait pas non à minimiser I'm not say that na lobi bien akoka ko pesa justification te pour fallait aza ke côté aza mutu est-ce qu'il faut ya ko pesa justification et puis to pesa batu mususu ba valeur ba bongi nango te banda to yeba sindi atikala koloba te sindi atikala koloba te ya yemba kaka banzembo to yebi sindi kana mungongo na la voix qui cloche mais du coup to moni sindi aye ko répondre Maniké sindi fallait répondre ta ba Karine ba Grace Temo Karine aleki Maniké et bon Maniké za ndenge mona Karine bino pe bolingi ba polémique ezanga mutu na makolo tozui ka photo ya Karine to tindeli Samuel Eto'o tozui ya Maniké to tindeli Samuel Eto'o donc Grace Temo aleki Maniké wana eza lokolo zo manquer mutu non on a ligne à répondre sindi ko perdre ngati voilà bon père ça baton sous ba valeur d'abord je voulais savoir qui est Maniké dans cette communauté qui est Maniké
aza analyste, youtubeuse, influenceuse. Bato mususu bayebi manike te libanda. Voilà. À travers makambo Cindy batebele bayebi parce que batie na page ya Kofi. Page oyo il faut ezala professionnel. Page ya Kofi légende. Ambassadeur Gino Media azolanda biso na minute oyo ayebi. Voilà. Mais bakecha makambo manike kuna. Siko tango bato ba libanda batali mais qu'est-ce qui se passe au Congo? On parle de Maniké. Qui est Maniké d'abord? Baké checker Maniké na YouTube. Et que bato ba oza déçu makasi. Bato baza ko comment je peux dire? Ko valoriser buzo ba moko boye eza na sens te. D'après moi Cindy akoka ko répondre Maniké te. Poto ebi musala Maniké za koloba koloba. Cindy ko répondre Maniké. A matisi isusu Maniké na place azalaki. Maintenant, si il y a ma bézaka que non Maniké Kisinjora c'est déjà la famille parce que Kisinjora a tata moi si direct. Il y a ban ami balé au vena biso paix à son âme Babiandonga Chokoro a paix à son âme te ye paix atike la biso désordre Maniké atika likaka désordre na batu ka kosona na batu. Na aussi sandé frère nanga mi gagné ma ba esa tama bogar mobo. Ça dit paix à son âme Babia Chokoro azapena grand frère ya Venjora ya Kisinjora mais ba voice wana ti ebima yo fali abuka Cindy to le bangata na terme wana pour ne pas déranger abuka Cindy tout et tout mani nani njora ko kai ko bomba ngo parce que c'est private neto ba en anglais ça dit il qui privé ba mo pesa siko Kisinjora faute pourquoi bimisa kango pourtant eza ma famille wana tata moi si ya bana. D'abord, est-ce que ça m'a bé so babimaki? So ça ya solo babimaki ça m'a bé. Ba voice wana sko fait comme. Non, je vais répondre. Na koma wana. Est-ce que ça m'a bé so babimaki? Baza ko yemba place moko. Bolingo ezala na place te. Soki balingana ki. To confirmer te. C'est une façon de parler. Est-ce qu'il faut venir dire ça? Pour sunganani, o aye makambo wana te. Voilà. De deux, ceux qui batu ba condamné Kisinjora, nga za contre. Pour na nini batu ba komi ko condamné Kisinjora parce que bakangi Maniké. Même Gino Media paye a condamné Kisinjora. Ceux qui batu ba komi ko condamné Kisinjora, nga na condamné bango na za contre parce que tango Maniké banda ko finga bazaki wapi po ba pekisa Maniké. Lelo bakangi Maniké batu ba komi poster na ba page na landi grâce mbizi. Grâce mbizi akotaka makambu ya Braza. Biso toka bande ko na ete kuna na Braza balobaka boma congolais tika nyoka aye alobi Cindy tu vas me répondre parce que répondra qui Maniké Maniké pauvre Maniké na moni ba page mususu ba che pauvre Maniké Maniké banda ko vanda na kiti bandi ko finga batu banda ko landa Maniké atake Cindy mingi nanga na yo to ebi na Gino nanga ebite. Mais si ko tango bakangi bake bo mama nikete eza punition eza lokola élève asali makele na classe professeur aina fimbo abeti muno ko beti masoko fimbo wana eza ko régler qui est derrière tout ça que Maniké kozwara ba courage ya ko finga Cindy le cœur tout babi ali ya mtoza ko encourager makambo wana yondo lobi na oyo kango ka bongo je ne peux pas confirmer parce que nazaka na bango na téléphone te. Mais par rapport à l'analyse, moi je vois que analyse Ali a pas osé derrière moi. Maybe je ne confirme rien mais peut-être et puis et cause à la musicien moko pesa na sima makambouane. Comme qui? Non, je peux pas citer les noms na yo ça polémique ati. Na makasi na ko finga te. Voilà, on est presque à la fin de notre émission. Tokomo chité na biso presque Nasuka ya makambongo nengezalaka. Voilà. La Cléopâtre n'a pas normal parce que Maniké pe aza maman o a na famille a pena bana na ye o lelo boye sali pe bien te comme on a ye aza na prison. Tu as qui vraiment beaucoup plus que solara yete mais comme les actualités faut solango na moment o déjà nenga na prison wana nini oyo o sengata na Kofi Olomide parce que Olanda biso to na Cindy le cœur par rapport à la libération ya Maniké. Neti na Cindy le cœur na ko tindele message yaya merci o sali kande to yokanaki. Il faut qu'on corrige batou. Maniké tango ko bima Maniké obino. Yango na pesa na fingite. Bo wane comme sou wasali bien nga kanise neni. Tango Maniké ko bima. Auzala Maniké obino boyebite. Vous comprenez? A cause neti muto auti ko zo baptême. Tango ko bima
azala mosantu akoloba akosala isuba ma promotion ba mission mais vie privée akobanga po ndenge bakendaki na ye maniki aza star hein ata na lobi nyonso aza star maniki aleki ba biso to bandi lelo tango na lobi baza baene biso to linga to landa bango mais ndenge bakendaki na ye ata benye murenge soki benye murenge bakendaka na bango bongo te ye siko bakiti na ye pena makasi po anini munoko na ye balingi bacha na kapo na coffre soki na coffre wana omona humiliation alors no senga na Kofi asala 3 mois te asala 6 mois te vendisa eta 2 semaines ata 3 semaines et puis obimisa ye ndelo no senga pa Kofi alimbisa ye aumela kuna te mais wana eza punition na lobi awa yo tango banda kotanga babanda kocho ya genou te eza punition eza correction mais maniki a peine en relation et bana ba fali so pe ba chepe maboko siko oui bien sûr tango babanda ko papa abena ba wata abeba na fali te fala ven so pe mutu na ye na ete so ven na so mutu na ye ba génération mo to boite mais tango banda finga pe fali bando tala et pas na ya moni pe maniki lobi. Vous comprenez? Si vous avez un mais déjà si à côté boloko et comme ami déjà na ba youtubeuse maniki à côté boloko comme une liste ba toi kota hein. Voilà, un grand merci à Madère Mateso. Mais si vous faute Cindy ezawa pilelo bobalo bageno Cindy abotoli ali alibala pourtant tout le monde a ali alinga na yebo linga mundele trop air mo boepoto po yani métis satiki na ye quadra koramani yemo na parler au moins on a besoin foufou Cindy sali moi foufou moi pondu on a besoin moi affection à moi si Cindy a répondre à besoin y avait le lo ba mo pesa Cindy faute abotola ali alibala yo petant moi si et tant que moi si au na avis mon robot ba propos na yo mon robot na impression une euro na par rapport à ba ndé wa pesa Cindy faute yo moko déjà une petite réponse que faute à Cindy eza wapi yo moko si olobi yes na koloba dia oso pesi réponse papa basangisaka pondu na tabate soki Kofi azaki convaincu na ba comportement ya Cindy espace eza libre espace ezali place eza libre et puis toyoki ke mère na biso ali ande mutu asengaki divorce mais il paraît-il que uti kopesa nde soki comment on dit mukanda wana ya divorce kalate soki yende asengaki divorce nous on ne précise pas on n'a pas de preuve soki yende asengaki divorce azana problème te amonaki penaki elembi amoni ya trop koza na mbali neti Kofi eza pasi hein voilà lelo moni kuna fini côté oyo lelo apesi bisou lelo kuna encourager na ndenge sima oso comprendre koza na mbali neti Kofi eza pasi côté kuna gwede asimbi sikoyo koza na ngolo baba timsu ba comprendre te na gwede batu nyoso ba yebi funa lo bango ba bêtise te mutu na nga place aza linga buzo bati voilà comprendre voilà alors asimba koza na mbali neti Kofi eza pasi mama ni akokoka kotolere kovanda na mutu bongo ye lokola mundele akokaki te asingi na ye divorce to kota makambo na te po lelo bakozonga na toyoka soni mais soki Cindy amoni penaki akogere bien po déjà mutu bavandaka na ye na monde ya musique ayebi ndenge nini ekendaka ye pe star asa nini soki espace eza libre ayaki kolongola ete po ye akota eza mère ye moko akendaki je n'encourage pas plutôt na lobi bien mère asenga divorce voilà soki Kofi atikali ye moko yo nde oyebi Kofi akozala sans mwasi non les gens dakotikala sans mwasi te totiata ambassadeur amoni pena na basi Cindy aconvaincre dia ye mais liboso ya ndaye kobomba malelo boko mo confirmer na tango abimisi yango na poisa po atikali libre siko Cindy ye baproposer ye alela mutu na ye asani voilà to comme na biso na suka déjà il y a émission na biso abonnez-vous et surtout massivement na chaîne ya Joël TV mon numéro de téléphone na ba auto ba lingaka yo ope ba sepeli na yo puisque numéro de téléphone pour biso pena to chat na se wana pour tout moi rendre to exposer mutu mais
yo moso pour nous se sentir à l'aise. Ouais, numéro de téléphone to kopesa pona bato baza na besoin ya remarque, bato baza na besoin ya lisungi, bato baza na besoin ya ko kopesa biso ba cop quand des alaka. Sepeli na yo po babala yo. Malela ko kenanga kuna te to ya nanga na ya ko luka mbali te. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Pour ça moi c'est qui to ko numéro nanga téléphone ils a plus 27 voilà 61 60 44 55 7 voilà plus 27 61 60 44 55 7 voilà. Voilà, on est à la fin de notre émission. Ozanga batu mso bakisamo mabanga ndenge ya laka kati. Et kozanga te to vaka pona batu. Voilà, bakisamo keke mabanga. Ah, Général Soprano na Peter Marisberg, to pese bambote Cynthia Kachal bébé Bouchou, namoni lisusu Pasinya Ilolo kar ya mbongo, namoni lisusu Romeo Kano Ruiné, naza na grande sœur nanga. Voilà. Sponsor nangai, muto alati saranga, so moninga nde naza kitoko boye, Nicole la charmante. Voilà. Moi c'est kitoko, batu nyonso balinga Joël la Cléopâtre. Na pesi bino bambote boza tellement ébélé, je ne saurais pas citer ba kombo na bino nyonso, bisika bozali, hein? Voilà. Gino Media na boaki déjà mingi na ba émission na biso. Voilà. Sans oublier mon pasteur Benson Mputu. Voilà. Mosali na Nzambe. Iye pena des places to kimela. Quand debino boboka ka prophète Emmanuel Dodi. Tu connais pas pasteur Benson? Benson. Yeah. OK, ngana heba te. Ah non, ya. Voilà fena. Yeah. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro émission les gars qui toko mingi. Ngamo gutu na très fan nango. To pesa bye bye na bandeko tu balinga biso. Bye bye. Bye bye. Na mkolo chaîne peut te pesa ba bisous. Voilà, Migeniema. Check. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville.